Vous avez un emba. Alenga nzoto, amenga makila, azokinga motema, atikinga pamba sans amour. Eza bajena ye Feli Tigre, koranga mwana moto malheureux. Ah, mon bala soube. Oh, les kamusama, oui, Rafine Tumba. Tu as un Kishasa, tu vas calculer la vie privée parce que tu vas causer un boula. Comprendre, vous avez un boula, vous avez la portée de tout le monde, quoi, toilette publique. Donc voilà, la réputation, bon, déjà, tu vas calculer, pour à la portée de tout le monde, via sa fenêtre, tu vas faire des choses aux yeux mobiles. Mais pourquoi vous bangez sur la musicien? Tu n'as évité. On dirait que vous avez un problème en Gunda. Pour la porte, vous avez un Gunda comme il passe une colo. Voilà, on a compris qu'elles ont un Gunda. Mais ce que vous avez, bisone to s'en charger non parce que sozo luka ba musicien wana ba chayoka to ba luki so ba menace na comme ba musicien pour avoir grade rezoa pouvoir aux mukanda en tout cas c'est invité mais ce qu'on a tabolobi na ke sopa ngana mai fleuve comme dana sopa da kala bon na mayo zo la pende sopa nyezo leka boy ninga estopi biso te pour likona ngo mutu mote enquêter ma porte ambassade ba ke sopa ko lo ba makamba kari donc voilà ye uta zo la na salon e sopi te bolu kele no solution biso ko sopa biso te mobala kimi pour avoir besoin de solo ku te sopi surtout les makambo mi na bi e makambo mi da lo baki mutu na mida mida mambo ngozi yangu wapi mida asala na solo mais ça botuna dondi akima karine pona nini parce que na dondi ba wele le côté oh vous comprenez ba discuter la paix et le côté parce que ba bi botuna dondi pourquoi akabona na karine kaka dans les pamba parce que dondi ça le seul mobile aboya na karine atikela ko ça clash na télévision. Félicitations Dondi. Moura de la presse. Moura de la presse. Moura de la presse. Moura de la presse. On a déjà invité Nabiso. Bonjour, bonsoir. Moura de la presse. Voilà, bonjour, bonsoir. On a abonné sur mon TV officiel. On sur de partout dans le monde entier. Dans le monde entier, donc voilà, on vous a vraiment connecté. À chaque fois, tout ça va pour la vidéo. Donc, il y a Willy Mouché, Nicolas Damboka, mon vie, un grand merci à toi. Zizi Nalé, ma maman, Nathalie, Babela Chibu, Marie Pova Bobette, dans l'italien depuis Italie, sans oublier, il y a Myriam Moïte et Star. Et puis, on vous a branché scotché à mon TV officiel. Voilà. Voilà, merci beaucoup Moura de la presse. Alors Moura de la presse, toi qui es maman droite au but, qu'est-ce qui se passait? Tout le monde a que Johanna a direct à Marie-Laure, moi quand on a benga na bato poto que Moura tombe qui m'a bé soi-disant baliba rabessio, baliba comparé, je sais pas nanana. On peut expliquer ce qu'est-ce qui s'est passé? Bon en fait, na on a vu ko ta maman na te pour réseau tout ça les réseaux bata succès. Comprendre, toi une minute na réseau bata succès, ba tout so on nga ba dembela na moi 20 weye. On a besoin de parler. On se retrouve dans un makambu tellement plus à passer. On est tous arabes. Tout ça, makila oyo. Faut bunda pour son makambu. Et ça, makila moi, pesa mille moutonniers. C'est ça, makila faut fier na yo moko. Donc voilà, il y a un moment que moi, bah mutuel là, moi, va côté direct, n'importe quoi. Ngapé le quoi na zalanga yesu te na côté pour na zonga ça va pas comprendre que au peut ba olobane ça lukuta. Donc voilà pour te retirer bato ça va ignorer bon côté. Donc voilà c'est ça on a côté na direct à Marie-Laure pour recadrer moi bato na ou bazaki wana. Oli kona on to ba ke madame baza wapi na parlement. Ba madame baza ba madame akinga boite, ba madame ba fana ba kinga bona suka kuna te ba madame luka ba ba wileri ba nini o zo ba madame. Donc voilà c'est ça un peu langage c'est na zone ça va pas comprendre ya ngwana mais ce qu'on a moment oyo do beta masolo bato ba sala ba 30K. On comprend, 20K, donc tu vas 128 vités. Donc voilà, c'est ça un peu. 128 vies, en tout cas, pour excuser, c'est même pour la charge, pour faire ça dans ma rame. Pour niveau la minute, pour la minute. Voilà. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Moura de la presse. Parlons de l'actualité musicale, parlons de ce qui se passe actuellement dans ma musique. Sir Nabiso Rafine Tumba, elle a encore frappé et tout. Hier, Mbaki est direct à Marie-Laure, mais c'était chaud. En tout cas, Wario, on a fait une beauté. Aïe, soi-disant, elle voulait s'attaquer à Fanny Poupa. Que non, maman Bozomona va toucher Fanny parce qu'elle a nani. Alors que Fanny a péqué ça qui va toucher vie privée.
que genre bah journaliste so balingi ba critiquer ba ça autocritique par rapport à sa carrière mais sa vie personnelle sa vie privée alingi te ba toucher na vie privée mais on a vu Rafine genre le que non vous faites semblant on a bino bossa la vidéo papa et maman mais en vrai Marambo et les kanakati bino mo boye bi aussi ça semblant mais après tellement Marie leur a ticket téléphone ouvert c'était vraiment chaud avec les Warriors on a évité sur qui temps Yolanda direct voilà j'ai vraiment temps Yolanda tina zo ka temps Yolanda ndambu mais nga connexion ngeza ki mabe place nazalaki na ina lo bagiste boye Rafine Tumba tu ozana Kinshasa ba calculer vie privée na hotel parce que tu vas ko zara bula comprendre vous aurez à la portée de tout le monde le quoi toilette publique. Donc voilà, la réputation bon déjà que tu vas calculer pour à la portée de tout le monde via sa fenêtre, tu vas que sur côté aux yeux mobimba. Mais pourquoi vous banga sur musicien tu n'as évité. On dirait aux un problème en Ngunda pour na porter ba Ngunda comme passe Mikolo voilà, on a comprendre que ça m'a comme Ngunda mais ce que le konango biso neto s'en charger non parce que sozo luka ba musicien wana ba chayoka to ba luki so ba menation na comme ba musicien pour avoir grade reçoit pouvoir aux mukanda en tout cas c'est invité abi azam ta vérité ay ko ta vérité ndeni yo na Kinshasa ozala ko mona Sophia zanga succès au en Afrique loko au en Afrique te otambola na mutu ko loko otambola abi yaza so abimi libanda donc des gars bato ba belele Rafine Tumba tout ça succès makasi alors même sur Afrique TV ya so comme na kolo boto wana bato ba ko belele passer bango na bino bato za wana parce que ngana yebi Rafine eloko to te niveau na yebi pour toi qui non pas tout sur na minute Rafine to zora photo na YouTube bisa na ba journaliste so sala comme na Kinshasa na yebi tu yebi azate ozo ba occasion pe ba fali pour pater pour na la ko sala succès pour bato ba sala ba succès ba yamba ba fali na ma plateau na ba Mariana la torture voilà ba yamba ba profiter la madinga au moins que pas tout ça va succès on va rien tragédie mais yo liko na mukinza to yebi na masolo ba succès to yebi na masolo bato ya bato ba yamba ba misa minene te pour ba misa misia oyo suka na bango ya eza niveau na yo vous comprenez so aime so ozo ba occasion ya ba Fabrice c'est parce que ba Fabrice ba considérera bino loko ba petite na bango na ndenga bien ata normal et puis Rafine c'est là non c'est là pardon moi akatso tes émissions Rafine keba na kombo Fabrice na buzobe mutango fungola mbanga na yo mambo yo lingoloba oyebi ba source na yo oyebi esika ba peso ba information ba poser qui c'est pas Marie-Laure que non yo makambo ya koloba par rapport à Fally pour pas sûrement ba gaulois nde batu ba peut-être ba gaulois nde batu ba peso ba A1 na yo kayo non bokolo ba gaulois ndeni tout comme bokolo ba pe Fabrice laptop longola komba Fabrice na munoko na yo longola komba Fabrice na munoko no sala bêtise non ndingo sala bêtise non soko luka mukanda na komba ba musicien Luka Ngunda non bien voilà merci les leçons Fabrice a pensé que nous chanter un peu au bois parce que mon ozara petit mais comme ça monter au comme ça on se le mois boyande ni ba mission ba camarade monter bima pe ba mission monter rafi to que tout mais c'est ça c'est pas bato ba ma mission oh tu tout que peut tout ça ça c'est pas ba ma mission pourquoi nous me placer ma casse tangi na mission ni na tio lito iko bana bato nyoso yo abia mema bani na poto mema bana na ya za seul wa zobo c'est imbécile so tout na poto yo mema bana na o c'est imbécile mema poto bana o risque vie bana no ba risque vie kuna yo mama est-ce que kokere poto yo na bana wana ezaka poto mo yo beta na télévision eza poto soni yo kokere poto bongo to risque bana so ya 5 ans na 8 ans ki ko risque mo vi bako poto na dingi apoto ta to ko kenda poto o boni bobo comme si poto ngolo ko eloko mo yo sakana ufando la lolo mukike na kenda poto poto nini yo kenda est-ce yo mata pena ne ba riet quand ba mata na aéroport ndi wa kumbwa kitimba mo na poto hein pour mi pesa ba poto ngo pe o pesa ngo respect quand même bokena ngo na ndenga mabe donc bokomi wana bo pesa poto respect bo fana kimia boya na malembe boya relaxation ke politesse te pour na poto liko na ngo za mukanda te mais ba ministère zo finga wana so ba porter plainte ba porter plainte surtout quand na part no ya kofi na mambo yo sala ba ke porter plainte yo samba na kofi na mukandani tani bino mo bolukila makamo bo ba bomina bango yo moto ba otakara moi petit na biso mo bo azaki lo kwa moi bisu ba o ba bo bo moto mais na temps normal be Rafine za moi te roloba parce que ça mukanda te quand ça mo no kimia ko déborder petit pour oza mama abana ngana kama rabino o sale lo mo bo oyo eningisa mokili ko mona mama mukolo akoti na bana na nzela mai na dingi bo risque vinza ma bate bino bo ngabo dinama yo lo kwa papa wa ucho kufa wa kene ko sa ni na tourner na Dubai ate ça syndicat de voilà quand ndeto dina na bana mais nzamba permettre quand même bokoti yo za témoignage vivant ngoko sala ko manata pasteur olongo na buzoba OK ne ko témoigner na liste bato bokota ki ba dina na mai yo ngoko mano pasteur office ba témoignage ngoko ça ma pasteur quand même ndene yo kokota la buzoba bu nzala mte sala yo aluka mukanda voilà te baluka mukanda na kimia ke ko ngunda te ba lesbienne
Que bon, on va dire que les Brésiliens nous avons une facilité que na place au singa coffee pour refuser mon candidat pour le on va répondre au thé. Bah Wario va tomber qui m'avait. Mais oui, ce n'est pas normal que mon ami. Et pour place que all inga côté pa na kati ya vie privée ya bato loka yo yebi loka bino bobanga te loba kasi. Te aloba te loka bino bomema poto na mapeka bomema ki bomema ba pete na mapeka loba pour un spécial pesate o ro sam safari so o lobi pede to yo kango o lobi moi c'est lesbienne to yo kango. Polikona on a qui lesbienne qui pede ya mon babota bana baboko la bana bongo yo suppose oza 100 position bana bazanga tata ta rafi bolinga ba fiko ko finisa bana ote neta o comprendre pesa bana respect parce que so dobi to s'attaquer na bana o kokalika mangote okokalika mango te mpoza kilo yo mozobokola bana bazanga tata mobala asundola responsabilité na ye atikela o mama okela kokota na bana nzela mali mpona mimi toso soki na makambo oyo ekoshoke mposo ozalaki soki papa bana nazalaki responsable alinga koti na nzela mai te. Voilà, comprenez que lui c'est Moura de la presse. Hein. Quand vous êtes dans plateau, il faut sentir que Moura de la presse. Lui blague pas. Hein. Lui parle, hein. Il n'a jamais eu sa langue dans la poche parce qu'il parle. Il est vraiment véridique. Voilà, bino donc wa rekota ba vie privée ba misa bo finga ba vie na bino ya salité au bosala wana ba enfant bata ko bobota bano bobota bazwa ba comme na bino ba mama ba papa ba bazala wa oboto yo mona yo ceux qui journaliste oboti moi net na boti moi na peut-être comme on est Endo na boti moi na comme on est Brian ala comme Brian Temu et bon tata na zapi pas comme Temu tata na zapi pas comme Temu et Simbita voilà Moura de la presse parlant de Eliane Bafeno et tout. Eliane Bafeno, future mariée. Eliane Bafeno, fiancée avec Yorobo Swag. Donc moi, ils couple. Donc, carré, Kalami, tout le monde peut comprendre. Il y a un piano, un film où Eliane a un projet. Il y a la ONG, en tout cas, Yorobo. Parce que, à l'écart qui est un moment difficile, ils ont vécu la renaissance. Ils ont apprécié mon bali, apprécié Kimia et tout le monde de la presse. Comment tu as conçu cela en fait? Après, si on a mon intérêt, dépression, parce que c'est normal. Aujourd'hui, c'est un moment où il y a une humiliation. Donc, il y a un TV de vos affaires en Christ. Il y a un sauver âme à battre bébé. Bon, voilà. Quand vous affaires en Christ, il y a un sauver âme. Il y a un makambo écoute dans la mokunda. Parce que est-ce que ça moto ko zonga na ba bêtise abo. Soit disant pe yé yorobonga lingo na ninga so lingo salibala. Pour l'exception on a ninga business bokena. Mais ce n'est pas normal bo banga ba mikolo bataba. Bino bo banga batu banana. Bino bo pisa ba respect. Pourquoi vous pas mal étiqué? La rocha yoroboté parce que yoroba ça n'est moi mobile. Vous comprenez? Yoroba ko ça délire nyonso ya lingi kombo ne ça ko bala yim to msambo ça moi cité. Mais tant que bino basi bo ça makamba ko bozo s'afficher, bo ya na ba base ki ya relaxer. Ko bali na ngai yeyo. Mais bo bozo na ki mususu. Na tete na musuku te na ta normal déjà ko mona yorobona Hélène ça mamba saka na bana autre na sana bo mwana. Sika na bana bitende. On attend normal je pense pas que yorobo msambo na bala liane. Mais ce temps où ozo afficher yorobo et batasa ba mona ki yorobo mtakoma ko bimane mikolo mutazo kate mikolo ce serait bébé lio. Pour s'attendre lobi moi mbali nina ko bala yo. Faut que nous se beaucoup mika bo. Tant ko bébé la wana okomi ko kanga batu bandoki po muta bala za tata ba mona buzobo yo zo sala bo. Lobi okuno ko kuta pena mbali mususu. Ayebi ni makabango tabali me bandeko na ye tant ba mona moi ça on yeba tellement de famille Karine et famille à Tigre tellement qui Karine. Après comme ko le comme moi batu mabe. So batu commencer leur mission. Mais vous a quand même la maturité. Ok, déjà ma réputation na monsieur qui m'a fait faut que nous va soigner ngo. Na la mona ki no mimbando awas. A soigner réputation na ele lo fumona so ba ONG na nena zo yo ka ko ça ba donc o mona ki muto nga soigner réputation et ki na ndenge mo ya bien. Azo nga bomba image ba bayebela ki ngona ndenge mabe akende abi placer na place na raya ba bien. Mais bino mi tout eso sala bien dit. Lelo yo Eliane okanisela biso maître de l'eau assemblée biso mama gloria. Lelo se retrouve na prison pour mama Eliane na makala za ti lelo. Le BP vérité likambo te na solo za solo na solo za solo tantu ba kutu. Zambali sanga po M suna loba mabe pour na pasteur Moïse Mbi. Tu comprends? Pour na buso ba Eliane o ayela biso makambo ba faux dossier ke o na yeko sauver ba âme na yeko sauver ba âme ko na ngonde o yaki ko sauver ba âme to yaki po bo malisu ba âme bien. Po muto yaki ko sauver ba âme ko pesa exemple à boete. Il faut y aller sur ma manzambe. Il faut non ba va nanda côté mais na hôtel. La cancer o yela biso ba pasteur. Te na cancer o yela biso ba pasteur. Ozo na yoro bo musicien mokili. Mais pourquoi au fond pasteur Moïse Mbi ce que yeba ki retourne muta mokili. Au fond pasteur Moïse Mbi pour il fallait que tu kana bisaka na bino il fallait ça que le mo bo suki no bino na bino. Tango yo ye ko étaler biso ba plaisir yo zo pas yoro bo. Pour biso to ça na on. Hein?
est-ce que maman ou bazota biso bana tina oyeba ke yo bali na so bali te notre émission on a ngota na pour na ngo bêtise na otala ka ba commentaire on a so idée ndeni na koloba mais na tana ngani boko la section bolingo na télévision te pourquoi bato bazo bala mabala na bango ya solo bazo zo atana ko sala Bastar ba bien senga bon ba star eli ko na ngo lien te star ozo obimela wa oza ni musicien oza ni comme boko yeo mba moko star comme star to zaki figure bato bazaba figure bazaba star te bazo ka par rapport à monsieur batali dizaine elongi esengela kota na clip yango to comme star poto to bito to ta bato ba bimisa mama ezala kwa o nyama ma rosa za star yep sanga a star te azaki figurant ya Deba Fabricage ma star te c'est ça mais comme ça star na makasi te hein. Donc voilà pour ça maman na respect au plus bato balanda bino respect bino bokoyi la biso ba buzo ba super ba bêtise te bato ba bala mabala solo muto lokwa de ba bwa ndeti ba pesele mo ali bala déjà to c'est ka mariage mais au moins na ici comme on ta sali photo na mobile na to sali émission bala ki sabiso ke ka ba mi jouer là c'est ça voilà ouais boni ko embrouiller bato ko pesa tomato i passe ezo la saka ke bo bala na te poso ezaki bala solo bo kena ngo bongo te bo kena ngo na ndenga sérieux to bo kena ngo déjà boye eza mabala te eza bisaka na liyoto obi pesa bandoto na mi respect za mikolo surtout Elia ninga na rejeter na part na yo nga zo rejeter makasi façon yo bimela ka bato bele balingaki yo po ba mona ke yaki na part ya ko le ko shocking ezaki bon ba parents na ye ya ngona ngina koma bato bele balingaki yo parce que ba mona ke yaki na part la vérité mais likono ngo osandi mal éduqué o respecter ba parents non oza mal éduqué bino boza ba to bo fingisaka ba parents parce que kotala yo boye oloba français c'est-à-dire ba parents encadrant quand ba foutre ba classe ba place à bien. Mais tant que vous avez une éducation, vous avez un pesa qui wana. Moi, je suis un parent. C'est très impoli. Tout n'est pas été zonga. Est-ce que moi, je suis bien éduqué? Moi, je suis un parent. Soit disant que il y a 20 ans. Parce que il y a besoin à moi 20 ans, dans la police kuna. Bolé moi 20 ans, moi 20 ans comme ça makambo eleki na ba maman ba 40 ans. Bisous na ba vidéo. Est-ce que moi 20 ans ça makambo? Tellement de finir ba parents na. Ikono ba parents baza ba mal éduqué, ba éduqué bien te. Parce que sur ba parents baza ki na éducation, ba koko éduqué na makambo yo ça te. Moi 20 ans on fait ça ba bisous na mobile. Va permettre là qu'on va vendre dans hôtel, ndakuté mais dans hôtel. Non. Na ba famille ngo changer. Moi na 20 ans pas ça makambo bobotiki. On doit couper bakati osu qui peut-être sentir que ça moi na 20 ans. Ikono ngo za ine maman 30 ans. Oya ko kosa biso ko za moi na 20 ans. Za moi na 20 ans pour makambo ça là. Eleki na ba tu o ba ça na ba 30 ans. Voilà, vous me faites respect, vous me faites valeur, vous voyez comme ça se passe dans la minute. Bino yonde tu osa exemple, Karine a cet exemple à vie na yo. Fallo ta la vie Karine a komeli nango. Otali lelo Karine azaki célèbre, Karine azaki mutu moko bande ko finga bato ana mona ye danger. A comme na point mo boliba les troubler ti ezongi. Machi da mobile, ça bien jusqu'au mobile 3 za mobile. Wana kosa le ka mobile ni na mona vague onde to sala moto boy vague za likolo boy ya robala moto ba. Wana moto. Mobile ni na ngwa ya andi ma ko zika na minute. Ni felo pela. Abita azu mobile ya jam. Azu wapi mbali na ngwa ya ko s'afficher na Karine na minute kandi Karine na sa commune mutuelle la boy. Mais mbandango bazoli ana basi moni basa fian. Au moins photo ba comparer bango. Mais si grand ngwa yebi ko pona luka niki minage bo. Oh, wana moi so kumisi nzambe pour mona keko na mokile oyo mutakoka azate. Et voilà, tout est le danger maman château le maman château bongani maman salon. Maman salon pe wapi na mabele. Voilà. Oh, mwana mabele. Boli ko rango yo kasi afilo kaza na dembe tu musu ezo la ba paya. Emsu basomba. Bulangeti. Mama bulangeti na ito. Osongeli via kola. Mais mo mona ka ki emsu pe ya solo zi mobile azimo responsable ne. Mobile gloire a dit to kanga libala na ete parce que ndeti za bénédiction na ba bisi pe na libambola moninga. Kola yo ya oyebite. Mais likona mosiko isa ne ya bezi. Te pour ça ya bezi. Mo tika nana ozonga à 0. Quand la biso nyonso skoto to ke pa to zonga to ta pena ba vinde ekomi pe boy. La biso nyonso na komi le chèque. Comment que Karine ta komi le chèque? Zozo penal zozorino. Béton. Yarita. Yarita. Lokolo kila zwakate béton. Yarita. Na biso na minute simbi. Ça est-ce qu'on va vivre nga bo sala bo la ça biso bo apparaître ka na télévision ke bo ba danger mais ko na bo zonga ka na 0. Bato bo nga bo prouver bango ke pino bo ba danger. Et puis babili ko na ngo ke po ani to lo bakama kamna ma muso lo beza. Ngada na bisebino to ko lo makamne na nkoso ba moni to le ba on le soute seke to bae. Biso to bae. Seke to bae na biso tant que to bae na biso te to lo ba ngona nko. Mais des singa na baki na sala ta un mois. To ko lo ba ngona nko mutu ma fula ko mbanga na ete ko lo.
ezaka mise en jour ti actualité ezoswabino poani eswabango te poani eswabino ya Eliane kutolobela ngo pe lelo so tokolobela Eliane boya etoloba te poani ya Rafine pe to etolobi etoloba te poani tokoloba parce que muto alesa internet te biso so do vivre bon mundial à YouTube to nesu ko ngata bolobi na ngake esopa ngana mai fleuve ko modana sopa da kala bo mona na mayo ezala pende sopa nyezo leka boye nenga estopi biso te pour likona ngo mutu mote okete mana porte ambassade ba ke sopa ko loba makamba Karine donc voilà ye utazo la na salon esopi te bolu kele do solution biso ko sopa biso te mobala kimi po abeza ndo solo ku te sopi surtout les makambo mi na bi makambo mi da lobaki mutu na mida na biso likambo mida mambo ngozongo wapi mida azala na solo ko likambo babi mbala kimi nzoto solo ko kate likambo ngo telmeza kilo na ko likambo te mais ça va botuna dondi akima Karine pona nini parce que na dondi ba wela eloko te vous comprenez ba discuter la paix et l'autre côté parce que ba bi botuna dondi pourquoi akabwana na Karine kaka dans les pamba parce que dondi ça le seul mobile wa boya na Karine atikela ko sa clash na télévision te félicitations dondi parce que botuna ya boya ki pona et puis comment ako finga sous Félix nan Karine ato fingi Félix la gagné yote a gagné alio nzoto alio mbonga bana mama alenga nzoto alenga makila azokinga motema atikinga bamba sanza menze mawezi yela uzayona imba alenga nzoto amelinga makila azokinga motema atikinga bamba sanza mu eza bajena ye Félix tigre kogama mwana moto malheureux amubala sobe mokena biloka ndako likambo sama nzambe ale nzoto ale bakiti ale basali ale garanti likona yango ata obozwi na bino mobali mosusu mais Félix donc non ya leki nyonso et puis ya zo agir na mais surtout ya nelo na okoka te loka bassin ya fi wana fi no nzeba taya ye moni Félix tozaki soki tozaki sur na série ba grala kana ba ngaba son série ba kotisa ye malheureusement si na ba kishasa ya grala kesasi fala pas son série il a ba tena un garçon le plus fort eh na bi Félix za moko umela penza pesa bato balanda biso respect parce que ba mériter respect to balanda bino ezati bo mato ba peka na bino likolo et puis bino ba chino bandi buso bazombo na peksa bino boyoka te mais ba chino likolo ndo bo politi ti bo fungula mbanga na bino boza sous na argument et puis boyeba ke biso ndo tobe totikalo finga Karine biso totikalo finga Karine poso tobi to finga olela tona makambo fingi mais to rasuna temps na teneti ngabo madame na temps finga te na yaki ko pesa point de vue na ngai pour sala analyse na ngapo na banga ka mutu te liko na ngona zelombe otie na yaki ko loba na nkona ndambo Canada na lobaki na loba makambo so bomenga na loba lisusu te c'est que na bae au moment où on a non énergie na koloba parce qu'il y a de quoi manger de quoi boire dans cette histoire et bon keba na bino ba chinois ya ndibu biso to na avion toke non c'est bolingi toke na ngo na avion c'est bolingi na yacht to bolingi bon pona olikona ba benga ba kaise to na Dubai mama ba benga le binangai abina nga bona Dubai na muka bokoma ki bien ngami na comprendre on a sauté à bino na Dubai ngasi mama Dubai ni on sauté à biso o kasi na sauté à bino bozo lia pizza pour améliorer la façon de la Karine ngoi la amélioration bien jour J-1 oh lobi sondele la yotaka bien vidéo wana akoza ezala ba droit d'auteur donc ba toso ba vidéo wana bon comme la mbo na pas de problème dali biso to makambo yo koloba wana j'ai chaud maman gaga un peu sur maman comment ça mêler j'ai chaud à pas maman gaga maman comédie oh mais Capricorne ngo era carnet d'adresse les arts le bité le 6 le 6 sondele sawana Ariette quand chinga madame donc voilà madame tantine tantine net maman le matin depuis na poto na kuta na ngana mutu te ya taka ya na bino na pesa bino ba conseil na téléphone bien ngane buzoba ya umela
ya umela yo zana lokwa ba ya virginité 1m20 afin de l'internet ya mo ensuite afin de l'internet ka pona lokota makama ba mike makama itali te makama bata 60 ya yo zana c'est bon koka komema nkolo ça ya 1m20 kwa kina utwa na talona babenga nango mema nkolo kolemba te makama za niveau no te fanda ki makanga mbanga fanda pona singa bata bafingi nga likona mbel na dia atala na mama internet te akipaka nango te okoka ngo okoka circuit ya bata succès ça se passe en succès ah ben oui hein olikamosama wenzo bango mpe baningisi na jazz mama na ngai toza babilesisi yango mais toza kaka boye et puis toi na posa ba preuve okazo obosana donc ntango oprépare lobi yaka na ba preuve et puis kobosana te ke feli ya mobala lala na o ntango oloba tourne langue no cette fois de peur ke makambo oyo oloba ekoma loka ya sensité donc yeba mambo oloba mobali oyo akiti so na tatami yaya ato liboso ya caméra yeba mambo nini oloba na ye po likolo nango so atielaka bacaméra likolo ya bamire banini banini tokomona yo mpenza bien mobimba papa chata bien jazz fanda munoko nokika yo kasha sa koto yo na video olikamosama wenzombe eza sombele tala en tout cas je signale la présence de Rémi Kovodor. Voilà, au Bilombe, en tout cas, biso likona ngoto bangaka te et puis au cas où bote ke sopa biso ko to da mai. Webi mai. Déjà to sopa na kala. Liboso caméra tonto sa cop na biso mamba sopa na. Po mami na bino ku muta sopa nya ngulu nya baluki ya balu. Puis likona vi. Yo mona kia. Ce qu'a lobby, toi c'est ça qu'on examine l'étage. Donc il y a lobby pas fait la boîte qui après biso to to suit. Donc on a pas fait li to chao maboko to bois. Il ka yo pas fait li. So lingi to lambelo misili to tindilo na. So po lingi mpose. To sale la yo. Biko na biso to charge pas fait li. To sina biso. Misili bisi wana wana mamkwana nzali mboto wa. Bo ezali soki malangwa. Biso ko lambelo pas fait nzola. Nyonso nango bezo senga biso liko nango makambo ezali dans les 6 eza lobi to zela bino to abino pena bien que to zana les 6 de lobi go zela biso to zawana to préparer examen d'état on est à section ni et puis tango lo basamo foko lo ba ata na moi français ndambo c'est pas français ba au cas où banda non on dira za azon siège au cas où so lobi na lingala mingi mambo lo ba yo kate donc pour aider na compréhension le bama français bandi bo c'est là tellement ba script hein à sa moi récitation à bloquer on papa mbanda na bassin fi wana putain c'est pas ça ngambanda bona kufi mbanda bona tiki mama abandon babi ya zanga likwanza tala mwana bassin vandika boy gina kata couper zombie c'est la vie en tout cas voilà donc on est là biso to qu'il y a de quoi manger de quoi boire dans cette histoire d'accord. Voilà, merci beaucoup Moura de la presse. Toza, la série continue. Merci beaucoup Moura de la presse. Un dernier mot pour te chuter dans la vie. Voilà, tu vas retenir que Tozali, Babi Bilombe, Moutaki Martin, Moutaki Langoué, Dazati. Les prévenus, Bato Baseda va rejoindre Bisso. Parce que les pistonné Makambu. Balinga va faire sa face contre Bisso, mais Bazongi Kana na terrain. Ah, Babi Ezabale, Omeli Pe Mokatani, Obukani, Otikali. Donc Bisso Tozala Bisso Wana, Babi va péter Kouéate. Par rapport donc mon général, mon major, Cynthia Kapache. Likambo eza somo Sombele. Mwana ba Rachel so mama na gaga. Lobi eza sombele. Lobi to se ba komba bato ko bima wana. Bota yo ko simba ba kombo wa. To sana yo. En tout cas bo retenir ka to zali muta bangisa muninga zate parce que internet c'est Mutoki mazate. Osopi pétrole au foot à pétrole. Yango wana date lo ba internet. Yango so pas pétrole au foot à huile ça la maraté. Donc voilà tout ça penda. On est ensemble. Donc voilà